Chaque jour on dort, on se réveille, on a de nouveaux dossiers. Eh, Seigneur Jésus-Christ, mokili eza makambo. Avant na kota na kolobe ebele na pesi bino na mbote mwana mboka plus 243 mwana mboka plus 243 pesi bino mbote mwana Congo na bengi mwana Afrika apesi bino mbote parce que ba misusu ba lobi que so lobi mwana mboka plus 243 so nazaka pona Congo pona Gabon te pona nini te pona nini te na zo zongela pe Gabon kala temeke ezala ça sera du show, on va se parler clairement entre nous quoi. Mais sinon en attendant, je vais d'abord dire merci énorme à tous ceux qui me font confiance. Ba oya nga ya tongo ya chaque jour Bob Molema skan na pesi mbote na pesi mbote na migra malundi migraskin malundi skin onga na linga kobenga Jérémy de moi na pesi mbote na pesi mbote na boni so basala ka force technique ya chaîne oyo nzamba mona papa mbola biloni so na ko pesa mbote na bayoni so ba soutenir ngai de près comme de loin ma ba dollar yaka ma ba combien zo koma veut dire ezo bikisa nga na maladie mais nazo bika parce que ba oyo nga bango na ba simbi molema aussi tozo kende HK Henri HK Kabang Henri na pesi mbote bele sika wapi ozali yo moko miyebi vanda na ngwende na yo na pesi mbote bongo na o babengaka lisusu pe à jamais el professeur ya bilamba babengaka ye bongo Hercule Banvoie tuna de London ya boko la bilamba na ndako ne alesaka ngo neti ba olesa mwana do ya boko la ngo ndenge wana na ke kopesa lisusu mbote bele na maman Esther na Paris na pesi mbote ba maman nimi bale basangana pona opesa force na mwana na bango maman Anita Profeta na maman ni awa oya sala makasi na conseil alimbara la bi petite na ngai izala wana parce que yo totika te yo na tina suka na ke kopesa lisusu mbote na moko babengaka Dani seke na pesi mbote mutasaka na dollar atindi okake na kwe wana ebi kwe wana tebo bolafa okomiano sepeli na pesi mbote pe merci mingi na baction na yo na pesi mbote na ba oyo nyonso ba lamu ki pochene telema pedi nzamba mona bino pambola bino ba pola binemi na ngane so pe na pesi bino mbote bino bo grincer mine bo kanga ba gute simba te fo e simba nzamba na lola kolo sopa mapamboli sopa nguya na yo nisikoto olo belande zawadi. Ba on atengi ba kombo na bango tezali pasteur moko pasteur Gédéon Ngongo na pesi mbote mon pasteur de tout le jour. Merci pour toutes choses, merci pour la prière, soutien na pesi merci mingi na pasteur Raoul Lo Asimba kalisusu ya solo chaîne on a prière roleka te pona na ba pasteur ya solo na pesi lisusu mbote bon na pasteur Jean-Marie, merci na pasteur Kolo na Luanda kuna na poni Merea na pesi yango mbote kuna isika wapi ba oyo balandanga ba soutenir nga na prière nzamba mona papa mpo bitumbo na uti kolekisa quelques semaines oyo nzambe ka nde mutu fala zala pona e ba hôtel malisusu tina oloba na bino bo mona neti je mais nzamba uti ko bunda bitumba molimo Seigneur soit béni à jamais na zongi pona webisa bino boy zawadi na bengi yo combien de fois tolala tokola muka tokuta na kana makambo tolali tolamuki lelo zawadi aleki na Instagram na ya lobi oto poser ba question to yepe ko poser ba question mwana mwasi moko poser question awa tuni soki azana zemi ya Mike Kalambai ya lobi malheureusement yes atuni are you anglais soki pregnant by Mike Kalambai ya zongisi and yes anglais maman na traduire bo comprendre que Google Translate ezala wana pona ba biso oyo to yebite mais bon na traduction nango pe na français na cheli bino yango na mwa liboso kuna kaka nenga lakisi zemi boye zawadi aleki na Instagram pour la session zemi ya papa Mike nzambe komba na lola donc ye nenga moni ke papa Mike azongi eke yambie na bosolo nyonso na kitoko pe na kimia zawadi ya sepelite zawadi ayembangu na Instagram bo poser nga ba question ayeba ki elle s'attendait très bien que ba question na nyonso ko kozanga te parce que Congolais nyonso na minute atikai na suspense nga na osenga zawadi so okota na vidéo oyo zawadi na biso j'ai besoin de toi pour une émission. Moi j'ai toutes les questions possibles à te poser et puis je suis sûr que ce que si na ba question na ngai wana oleka lisusu pona oloba quoi que ce soit il faut fanda maman kale zalaka mwasi soki asali ekobo bayoka asoni ndeni yo mwasi asali ekobo yoka asoni te ozo sepelo comme star oleka asika koto pesa réponse ozonga koto ba invité nga na invité aussi kona na besoin ayeba poser ba question ba question ba poser Moïse Mbiye Mike Kalambai na Thomas Lokofo préféré na bien préféré à répondre na Michel Bakendo préféré na bien préféré à répondre te donc moi na mwasi a kraka pasteur Mike na nenga solo
Pour ce que ba réponse na ba attitude na on dirait mutu moko a gagné trophée. On dirait mutu moko ba uti ko pesa lokumu ya ba basi nyonso Afrique. Yango alors tiaki photo wana lo batu nene na sa pas surmonter makambo. Abi na prière ya sambelaka. Ba poser ba connaître que abi so sa sous carrière nini ba divorcer abi oui ba divorcer. Abi carrière robandelaka carrière na ye na 2023. Zawa na benga combien de fois bami batela komi bomba ozape moi c'est azemi makama yo to loba awa ozana zemi mi bomba et komi nini to le kabo izawa to zonga bo izawa lelo s'est décidé. Je suis sûr que cette fille azana guerre na pasteur Mike ana kranda na ena ndenga mukiete parce que tanga monika apparition pasteur Mike bala moko ye pa leki na télévision po ayela kisabiso que ye penenga azawa na zali ndenge atika ye na kimia te yango lelo aleki na Instagram na ye ya pas très longtemps à répondre ba to poser nga ba question de sobolingi donc là ça kanisa que Mike papa Mike luka mwana mwasi yoko pardon papa Mike atika basi na ba défaut tanga tiki penel na défaut atiki zawadi na défaut mais c'est quoi le problème eza nini ngo zora na bana batu batika na ba défaut boy bazo kokate soko kei bazo kokate basi ba vertige ezalaka nini ezalaka nini yo baki ke ozokaki mais siko ndenge nini osala mahamba boy uza wana ninko mona mutavanda kimia te zawadi partout zawadi par-ci zawadi par-là ngana besoin ça no émission zawadi j'ai des questions à te poser. Comment la mokanatongo moko poser-moi des questions, on te pose des questions sur un zemi, frère Mike, aussi photo ya zemi otier, oui, malheureusement oui. Donc tu es très contente. Oyebi mokili ya basi mibali pete ya rabino. Bino ba serviteur de Dieu karaté, mibali nyonso en général ete ya rabino. Comment koko kene ko fanda na yo o se discipliner te oke kokuta na mwasi mususu kokuta na vie. Ala pisi yo vie veut dire rotika la susu abebi seli yo carrière, abebi seli yo vie nyonso. Basi lokwa bazawadi. Donc so guerre na bino na zawadi bandi si la ate. Azaba genre ba fio ba tika ka bitumba te don bitumba tina chamba ba parents na bino ke bata marolando na tina sambeta bimisio bo bunda kaka. Donc zawadi mando keza likolo ya lobi akotika te ye a présenter biso zemi ya pasteur Mike nza komba na lola basi ya boy bazalaka na 21e siècle. Je suis dépassé que moi si asali ekobo aza na lokumu ya kolakisa ekobo na libosa batu nyonso boye aza l'aise ana problème roté divorce na ekuta lobela ngote on dirait soka yete on dirait mutu mo banda luka eloko mo pour quitter son mariage donc bana nyonso na nzambe 5e mois na zoya batu bazo luka bana ba mama mususu ba yembaka to ebi bango ba yembaka to ebi bango banga nzambe ba luki bana ti ba si ti carrière ezo sila azuite nzambe aka nzambe ayebe nda sa makambo na ye zawadi tala ninga zo toto la bana mais wapi ntina wapi ntango bozo mona makambo botanga yango bino moko boke na malema ne boko mona que à répondre car raison la carrière en 2023 le ba poser ba question abi na 2023 nda raison la carrière musicale na ye le ba zo surmonter makambo ka na prière. Sans prière à kokate batu nie soka na zemi ya pasteur Mike abi malheureusement oui ana zemi na ye malheureusement oui je ne sais pas répondre abi ko répondre à ba question mususu te du genre soka poni nani. Donc c'est pitoyable, c'est décevant de fois de voir que zawadi osa maramba boy mais ngai pona ngai na juger boy. Cette sœur, le fait de voir le frère Mike rentrer à Kinshasa bakutani pété, je suis sûr. Et puis si ekanda malgré lobby à Salignon Soana, peut-être que bengi était pas yé mon frère Mike pour calmer situation, c'est ce qui lui donne c'est comme ça qu'elle est. Vous le savez aussi très bien que moi c'est Azé mais on a pas capri c'est Belesco mobali pas azate pembeni bakana okitilango nani mobali yango pa linko solisa ete ko benga ete bato pe bande ko servir d'intermédiaire ba bembali bebani po bimisi ba voice bimisi makambo nyonso. Finalement zawadi qui est derrière toi réellement. Zana na courage, comme tu as le courage de danser, de dire, de raconter et tout ça là, prends aussi le courage de nous dire qui est derrière toi, qui t'envoie faire ces histoires que tu fais là. Nani nda tinda ko comme ça to yeba mbala moko. Mais ngana omona o eza ba ku monter ba jeu moko ya kitoko te ndenge nini yo ke ipa mutu. Na période na yo ya mabe mbala moko ye na zemi et puis zemi ngota nga kumisa ngota nga apetiki yango. Apetiki zemi pena liboso ya nyonso. Bon mon appena ke yango donna réponse na preuve à l'appui
Ah, mobali no azoyoka pasi, mobali abalaki yo. Azwaki mbongo na ye ya pasi abimisi yaki kobala mwasi. Tala mwasi akenda kobala. Mwasi azo torturer, azo balusa, azo remuer pena, o azo remuer pena couteau na plaie. Mais bandeko mibali. Boye bakake na kati ya mokili totambolaka boye. Eza na basi mosusu. Akoti na bomoi na yo, asilisi yo valeur. Asilisi yo respect. Asilisi yo makasi ya kosala nyonso banda kosala liboso. Pondenge zana que cela soit dit entre nous d'une manière ou d'une autre. Peu importe que le pasteur Mike puisse réparer avec son Dieu, peu importe que le frère pasteur Mike puisse remonter ou se ressaisir, se remettre. Et fait ya eloko ekozalaka na vie na ye. Likambo eke mokili mobimba ekozalaka ka na impact na vie na ye d'une manière ou d'une autre. Ata boboyi yango ndenge nini ekozalaka ka. Donc il y a de ces femmes comme ça, il y a de ces erreurs comme ça. Okobosana kango te toute ta vie, surtout que boti susu mwana. Na mituni nzambe pona nini boye. Na mituni penda nzambe pona nini boye. Elobi Matou Samuel. Elobi frère Matou Samuel papa Matou. Na mituni nzambe pona nini boye. Pona nini boye. Pona nini boye. Na bama ya papa Mike. Pazemye wuti wapi, kokose wuti wapi, zawadia wuti wapi, nabamoi na ye, zawadia wuti wapi, bazemye wuti wapi, yonse wuti wapi yango. Ngape fona na kota carrière musicale tour, na zongela koyema na tika kala. Voye komi na kobeba, bazawadi pe bawasala banzembe zo bima, tande bawaluke la succès. Zawadi pena ina posa succès. Kwa kuta ina succès na kitoko. Papa Mike oh. Et pesa nga pasi na maman en même temps. Nzamba fortifié yo. A ozongi na église na moni papa na maman basimbi yo, batelemi, bakangi yo, basimbi yo, ba yeko soutenir moi na bango. C'est ce que tout parent doit faire, tout parent normal doit faire, peu importe les vents et marées, même si ça tire dehors. Parent qui marazi moi na yezo simba zo ki mana mbangu. Mais kasi yeba ke bitumba na mona mwasi esuka ate. Papa, préparez-vous parce que bitumbeza makasi. Parce que la manière dont je vois les yeux de cette fille-là, ces yeux-là, la manière dont je vois sa détermination de présenter à tout le monde cet enfant. Papa, préparez-vous. Préparez-vous spirituellement, physiquement, moralement. Parce que guerre eza awa ndenge ya mukete. Mona mwasi apparemment eza vraiment déterminée. Et la mission qu'elle a été venue faire là, elle n'a pas encore fini. Comprenez qu'elle n'a pas encore fini jusqu'à avoir un enfant. Elle n'a pas encore fini, elle va aller jusqu'au bout. Croyez-moi. Pour Sora Linga qui est c'est vrai qu'on ne peut pas demander à une personne d'avorter. Alinga lolong. Alinga beta pe lisolo, alinga tira mba kele boy, alinga lukela ngo solution autrement ou bien gérer un ndenge mususu mais oyazo kumisa na lengi na kitoko nyonso boy. Ce sont des femmes quand tu oses là, tu restes, tu pars nulle part, tu vas gérer jusqu'au bout. C'est une femme qui te fait payer le péché d'Adam et Ève. Na ibandeli nde baliaka mbuma asisi aleki wana kena tango anoe baone so batikala libanda futi so masumu na bango asisi akena Sodome na Gomorra tali makamni selekana ki wana yondo ko futa yango asisi ayeko kitela ba pedula na banani nyoso babimile na Kishasa yondo mto futa masumu na bango. C'est ce genre de femme que nous voyons là. C'est celle-là. Oh mon Abi, je suis désolée que ça soit vrai. Je suis vraiment désolée, oui, c'est vrai. Hein, malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Yes. Are you so qui prégnante, so qui de nini de maidon et là qui c'est est-ce que ça a zemi à Mike. Abi malheureusement, oui. Donc ne bo mona atengami boina di bumwana ya frère Mike. Mais ndeni ba vidéo ya zo bina wana tozo mona zemite. Zawadi, viens nous dire, mets ta chaise là. Dis-moi un peu. Là où tu danses là, les vidéos qu'on voit, c'est des anciennes vidéos. Parce qu'on te voit là-bas danser librement, calmement, sans aimer. Ici, tu nous montres une grossesse. Au Tchebilambate, j'espère. Pour Internet, comment la makambo moko? Je crois qu'on l'a zemi à ressombate à AliExpress, hein. Je crois que ça zemi pédé à papa Mai. Et puis, ce qui moi, on a bota une photo, ça test ADN. Ce test ADN, et ça la misko, to yo, mona, que moi, on a frère Mike, te. Ma kambo, ne so sali yo, futa, hein. Mais bobo, ça n'a répété, que, ba vie na bino de bo hypothèque, kabino ba na basi yo boya rolika na ba télévision pour ne salir bateau. Il y a une manière d'aller traiter les problèmes. Allez-y dans leur famille, allez leur voir en face pour traiter vos problèmes. Bino boya ko détruire, bozo pengwi sa bateau. Bana basi, liste na bino to bomba kaka, to bakisa kaka. Oh Eliane, virgule.
Oh Peniel, virgule. Oh mami Chibola, virgule. Lelo komi virgule zawadi, virgule. Toze la suso nani mutaroya. Oh